La famille Kabangou a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de son fils, père et grand-père, Kongolo Kabangou, décès survenu le 24 avril 2026. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Dimanche 3 mai 2026, veillée mortuaire à la salle du camp militaire Tchatch, salle Félix-Antoine Tshisekedi. Référence maison communale de Ngadiema. De 18h à 5h du matin, moment de recueillement, animation musicale et témoignage. Lundi 4 mai 2026, de 7h juste à 7h30, mise en place terminée. De 7h juste à 8h juste, levée du corps à la morgue de l'hôpital militaire Tchatch et exposition dans la salle Félix Tshisekedi. De 8h30 à 9h30, hommage officiel pour la famille et proches. 9h30, 10h30, dépôt des gerbes de fleurs, famille et proches. 10h45, départ pour les cimetières, chemin de paradis. 14h30, retour et bain de consolation. Vraiment, banderole ya tongo yango wana na matisi. Vraiment, oya komaki lokola papa na ngai, na komaki na ye camarade, quel que soit problème, abandaki kobenga ngai, nazalaki ne longo, vraiment ça fait très mal. Ça fait mal, je n'arrive pas à supporter. Banderole ya tongo yango wana matisi yango. Paix à son âme, papa. Repose en paix. Bonsoir, bonsoir. Hein? Ça y est? Ah, ça t'arrive à moi. Yaya. Ok, Manode. Vous avez un nyongo. Bonjour. On a la caprice dans notre tête. C'est un peu sur le
Gogosha. Malgré mutu azalaka na berere na ye, Gogosha aza mutu moko abandaki kolia na bato. Gogosha alingaki bato. Gogosha azalaki mutu akabaka. Jamais okozala na mbongo na poche eke amona ata mwana moko ya famille abimela. Gogosha azalaki bongo te. Gogosha azalaki social mpe avisitaka bato na bato mosusu ota mosusu bato mosusu bayebi place bafandaka te babosana. Me Gogosha azalaki kovisite bato nyonso na famille. Il y a un temps l'air Kabila le père akotaki etrouvaki biso tozalaki na Mbujimayi na bamenance oyo ya AFDEL ifalaki kobima na kati na Mbujimayi. Alors Gogosha place azalaka aye kozwa biso esika tozalaki atie biso na hotel moko azofutela biso hotel wana mutu na mutu $100. Gogosha ekosombela biso babillet ya avion otokite kuna toya na Kinshasa apesi biso lisusu na baargent de poche ba $100. Gogosha azalaki mutu moko soki azopesa atalaka te akanisaka na ye mpe te na bolamu bana koperdre papa leki bamanzambe azwa lokolo.